Ikoya mwana nzambe banani bakoyamba ye bayenge beni bakoyamba ye o esengo ekoya mawape ekoya bazangi kondima bakozala na pasie bayenge beni bakoyamba ye. Bonsoir, 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 bonjour, bonjour. Na ba bonne na biso nyonso na ba oyo nyonso ba kozwa occasion ya kolanda sous les baobas ba yenge na bato ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo et puis tokei kuna na bandeko na biso ba musulman. En tout cas ba musulman ba salam ebele vraiment ba Ramadan eleka na ndenge moko ya malamu wana boyebi mama leki na bino oya lingaka bino oya yaka oya sepelaka tango nyonso koya liboso na bino pona to partager vraiment ba bonsoir lisusu na ba oyo ba sepelaka na la danoise tokei kuna tolobi vraiment na bandeko na biso catholique boboto bondeko na kati ya ba mabota na bino respect bino moko boyebi toi sakidila vraiment na ba chef coutumier na biso ba oyo nyonso ba soutenir biso tango nyonso vraiment tolobi kintwadi na bandeko na biso ya ba kimbangiste to bosanité et puis tolobi toute tendance confondue bino nyonso boza bienvenue na sous les baobas wana bino moko boyebi oya yaka to yaka malembe tolobaki biso kaka malembe mais tokokoma biso toye lisusu liboso na bino bolobeli na bino o bosepelaka na ye oyo pe bofingaka ye yo aye liboso na bino la danoise na ye tosolola na biso kande na yaka lelo vraiment na ye tosolola naza na sujet moko eza mwa lisolo moko eza mwa mulai bandeko na ngai yango wana kosenga vraiment na ndenge ka totambolaka bino moko boyebi mwa kopo ati mwa kopo ya vin blanc mwa kopo ya vin rouge et ça la bien tokos na ndenge mukete coca fanta pourquoi pas moi jus d'orange jus d'ananas jus de mangue et ça la rappelle bien et les karanango moi lungwila bino moko boyebi na ba chef coutumier na biso lotoko bango pe moko balingaka yango oya kote kuna ya Kasai ba chef coutumier Kasai ya kote ya Bazayi bango balingaka moi lungwila masanga ya koko et puis bino moko boyebi masanga ntsamba na ba chef coutumier na biso oyo nyonso bazala kote ya Kimwenza kote ya Bateke vraiment to mela na biso na se ya sous les baobas na ndenge moko ya bien vraiment ba mama batata bandeko toye ko solola to zala mwa mulaika nde na yebisi bino to solola boko pesa bo na ye ko yebisa bino likambo moko oyo ko sala ke bino bocha ba commentaire bo sunga famille oyo ezali na pasi ezali vraiment ya ko kabwana ezoyebana te soki bakende wapi bazonga wapi mais tango bino bokomaka esalaka bien nga pe na conseiller na ndenge na nga mais tango bino bo conseiller pene saka bien avant to kota liso na biso ba merci ebele na ba oyo nyonso bazali ko benga ba oyo nyonso ba komisi ba kombo na bango na live together vraiment bo nazana esengo ba oyo nyonso pe basangani kalate vraiment bokoyoka ba témoignage lisusu ya bien bo benga ebele bo partager bandeko na ngai ba oyo nyonso azo se sentir seul oyo pazo mona ke azo luka mulongani alingi abala mais azo kokate surtout ba papa naza vraiment na besoin na bino ebele tozala ba mama ebele ba papa penza boya ebele basi bazali ya modeli nyonso ya métisse ya mutu mwindo ya choko ya no choko ya mukuse ya mulai ya munene ya muke ba mama bazali ebele ba papa vraiment boya ebele et puis na kosenga bo partager ba vidéo yo muto moni kozo na posa ya mobali vraiment ozokoka kozwa ete na balabala mais même na kati ya ndako na yo kozwa mobali na ndenge nini tango yoyoki ozwi lisolo oyanga o partager yango na ba garçon oyo yebi na ba ndeko oyo yebi l'air batu bazoyoka chance na yo pe zoyebele parce que bakobenga
okozwa mobali na yo bino moko boyebi ba oyo nyonso bazobenga bandeko na nga tozosola na bango bien. Et puis oba oyo pe mibali ba monani na ba critère parce que critère na yo yango pe mutu ekopesa yo libala, critère na yo yango pe mutu ekopesa yo libala te. Yango wana soko ye pala danoise yo moko vraiment sala nanu introspection ya vie na yo mimona penza ba qualité o yo lukaka wana soko zwa ngo na nzela te. Ne crois pas peur ko zomwe pala danoise te mais ka ko changer moi muke zala un peu moins open et ça lara bien bande konanga bon boza vraiment bienvenue bobenga ebele kande na zo sabino naza wana di lundi à vendredi à partir ya 16h et puis samedi toute la journée 24h/24 téléphone eza au fungwama. Pourquoi pas boya na bino boza bienvenue vraiment na live together et yepo na bino boya ebele et za mu pepe ya sika ya sous le baoba vraiment na koleka kali susute sans na loba moi historique nangote parce que yango nde mutu e kangi masolo e cartonné masolo oya zo mona pende ezo embêter a okokino ko zapper problème ezate bino mo boye binga na loba ngo oboyi na okotala nga problème yate so ka mutu moko be batu mibale batali eza déjà sengo na lola eza pe tokos na ndinga mukete na sous les baoba. Bande konanga yibe oyebika ndenge babengaka vraiment ndeko mwasi abengaki tozwaki temps ebele ba 2 à 3 jours tozosola ba 2 heures du temps ba 3 heures du temps juste kaka pona to aya kobetela nga lisolo mengani na oya na komeka ko synthétiser yango na betango ata na 30 minutes ou bien 35 minutes et aux ala bien boso pe na déborder problème ezate tout monde a rappelé bande on a sope basala ba émission pe ba komara na ba 1 heure du temps ba 2 heures du temps donc problème ezate otali mwandambu kati oye ozongeli lobi su mwandambu ozongeli ti samedi jusqu'à ce que okokipe ko rezongela yango nyonso pona o comprendre lisolo bien pour le temps on pesa conseil on pesa pe conseil moko bien bande konanga bo welela ka ko komate parce que moko zo pesa conseil za na fondement te batu bazo comprendre idée na yo te mais olinga ka okoma et ça la rappel moko ça la bien te ozo mi bimisa pe zo baka yo moko boy mo zo bana biso pe to bomba kango bomoni ndeka na isa bino sagesse n'intelligence nzamba pesa ngo ofele aloba apesa ngo sans condition donc yango wana to senga kango tango nyonso ko yana sous le baobate au communauté moi jalouse yo kansaka nini yo ndoza oza sage yo ndoza boye bande konanga eza na tina te na si ko bloquer bato ebele oyo bazo ya na buzoba moi je bloque moi je ne passe pas mon temps bande konanga munga na tanga ba nini ba commentaire na yebi pona nini na tanga ba commentaire nanga yango na so na monyo ye na buzoba na bloquer nanga yo naza aposa na ote parce que na moni ke ozo comprendre te pona nga eza le quoi comme si nazo pesa yo conscience ozo kwa kozwa te ozo échouer bon biso to ba na mpiko ezala rande wana o échouer 2 fois 3e fois je te bloque bye bye soko otalanga otalinga ben okotia ba commentaire te mais so pour limino otalanga te pas de problème na souci na ngote biso to zala biso na mpe pasika live together yango nde makambo bo bande konanga to mela na biso voilà to mela na biso pona ko apaiser ba tension na biso ko apaiser makamesi to salaka to mela na biso bande konanga mais nalika na yebisa bino ke soki bozo mona hermo na lobby momoko boye bo comprendre te c'est bien bo corriger nga eza gravité nazate ki soki nazama yele soki ndenge nini et puis boye bake na ndaku na lobaka danois moi ici à la maison je parle danois avec mes enfants donc nazala ba mo mususu ya ba français ya ba lingala na kansata na olo ba lingala na lobby on na lingala nzoka ndela lobby on na ki danois oya ko comprendre nga a comprendre nga o pa ligi na ete a asali mokili na e ndenge lo baba kinois vraiment bande konanga sans tarder bolo bapete o non introduction ezebele ke nyonso ezaka et ça la partie à sous les baobas bandeko toza na lisolo mo na ye to solo lango mamuke ndeko mama abengaki vraiment to bandango na mo ebandeli pour bo comprendre ndeko mama abengi abeti lisolo na ye alobi mama ngai nazaki na Kinshasa tango nazaki na Kinshasa
ndeko moko ya mobali de temps à autre abandai ko yana lupango na biso mama na biso bandai ko utiliser ye comme to ko ipe ko lobaka mwana musala quoi bandai ko utiliser ye la mso alobi na ye a opesa ye mbongo bia pese bloka ko lia alobi a aider ba bandeko na yo basi la mso na mwa ba devoir ou bien biso na papa to bimi yo tikala na bandeko na ona ndako tala ka bango moi sentinelle pas zalaki na ye aye ko sala kende ko mobile akoli aye ko yebisa aye ko proposer ser wana lobi ngai na un jour soki nzambe apambolinga soki pe ndenge nini ngai na kobala yo yesu koyo asekaki na ye kaka alobaki amonaki onka lokola ba blague alobi bango bazoka ye lokola yaya bandeko na ngai ko sala ke ndeko mobali na famille na ye abotamaki na famille na ye eza mwa famille moko mwa compliqué mama na ye abotaki ye na mama na papa mususu par rapport na baleki na ye et puis mama na ye azalaki vraiment bazaki na vie moko ya mwa pasi na bo mama bazaki na vie ya pasi bon ya bande ko zala moko ake kotala tata na ye po tata ni bazaki suna mama na ye te mama na ye balaki mobali mususu abande moko ake kotala papa na ye azaki nde na mwa vie ya mwa bien oyo bande osala ke bande ko futela ye mwa ba minerva sikoyo koko na ya mwasi kote ya mama na ye donc mama oya boti mama na ye azalaka na balopango mibale mobali na ye atikelaka ye donc koko na bango mobali atikaka balopango mibale en tout cas bandeko na nga bolandanga penza attentivement pona ko comprendre lisolo oyo pona eza mwa ambigu mwa compliqué quoi eza mwa kimproko donc ndeko mobali kote ya bo mama na ye esali ke pakoko na bango alobi koko nanga mobali yaka kovanda awa ayebisi alobi oza mayele mingi na classe ozo travailler très bien ngai naza na balopango mibale lopango oyo tovandi na lopango mususu oyo ya soki ezaki na quartier moko ya bien donc lopango bango bandai kovanda ezaki ya quartier ya bien na lopango moko bazaki nango ezaki quartier moko ya bien te soki mbula ebeti mai ekoti boye na boye kuna nde koko na bango atiaki balocataire alobi na ye naza na besoin nateka lopango moko pona yo na noko na yo donc mwana suka ya famille ya mama na ye bokende na poto boke koluka vie pona bosunga libota atala mama na waza na vie ya pasi bandeko na yo place avandi na libala vie ya pasi awa pe banoko na yo vraiment balingi classe te bazotanga te mais yo oza mayele olingi classe donc ndeko mobali lara sisi examen d'état na ye atangi ka première année na université bazui lopango sko ole bateka lopango oyo ba locataire bazalaki bango bateki lopango ya valeur wana pona esala ke ekoka mbongo ya bato mibale bakene na poto koko sikoyo wana makamto masolo to obeta eza ya tango lelo te eza ya tango kala wana ba lopango ezaki penza ba prix moko ya makasi neti lelo te donc bateki lopango na bango wana ya bien basali ke bazui penda mbongo bapesi na ndeka bapesa na famille bakaboli na famille ya papa na bango akufa koko mwasi ya mobali akufa bapesi mwa famille mbongo bapesi mwa ndamu ka bandeko na ngai ndenge esalamelaka sikoyo ndeko na biso ya ndeko bateki lopango sikoyo baosala ba démarche nyonso tu wana mpona bakende mbala moko ye kosala ke noko azwi chance te malgré bambongo ka bonde bamelaka batu yende azwaki chance aye sikoyo na poto akomeli na France akomi na France bandi ko luka eye kosala kaka bino mo boyiba kama mikanda babimi sikoyo baye awa na Londres to betali solo moi mobile aye awa melera yaki awa azaki toujours ko tenir na promesse na ye apesaki mwasi oyo abengi biso abade toujours ko tenir na promesse wana mais bino mo boyebi ka bamibali nde bazalaka komi na France akutani pe na mwasi moko boye bayokani pe na mwasi wana babimi na bango nyonso baye na Londres yo wo baye pe babwaki nzambe pe ninga sungaka baye baboti mwana liboso baboti je crois baboti bana mibale et puis azwi pe mukanda azwi pe la chance na Londres azwi mukanda a s'installer avandi na mwasi wana ndeko mwasi wa bengi biso ya tikali neka kuna na Congo ya tanga ba classe na ye kutu na mutu na ye makambo ngo se longwa nango ezaki nango ka lisolo moko ya ndenge wana ba monika ka bino mo boyebi na tango akala on ezaki pasi ba téléphone eza ba masona obete eza ya sikoyo te mais ba conséquence nango nde eza ya sikoyo to koma l'air to koma na présent no yesa bino to komi na présent
Donc ce côté on appelle ba téléphone ezaki passe il faut que koyamba oui pas batu ba lettre bino boyebi on ande poste penze banda ko sala azokoma penza ba lettre ezokoma penza ti ezokomela bango aye koyebisa ye ke tala ngai nazotenir kaka na nini na ngai il faut kaka na bala yo boy na ye pa yebaki na yete ke awawa nzoka nde azala na mwasi mais mwasi yango bazala kaka me babala na te donc bayaka kaka babwaki na bango bangunda na bango mutu na mutu abwaki na ndenge na ye bazobota na bango mais awa babala na kite ye pa yebisi ba parents lobi a maman oyebi moi mobali oyo boye a maman bango pa lobi nzoka nde mutu na bande ko bokola na ndako lobi ba okoma bokilo na ngai bango pe ba parents en tout cas ba boya ki na bango te parce que azaka garçon moko gentil alinde ka izalaka mobali asali nyonso tu aboyani na mwana mwasi oyo ba utaki na ye France abandi sikoyo ba démarche pona bengisa mwasi na ye era bali ba démarche bengisa mwasi na ye aye sikoyo a sali batindi kara ndenge zala basouina ba parents boye ba parents ba yese balobi oyebi penza biso mbongo ebele ozobebisa pona ba démarche donc eleki déjà mbongo ba dot donc ndenge zana ngwana tozana biso pressé na dot te yo salaka makambo nyonso obengisa mwasi na otarbo koma kuna ba penza to donc soki yo moko lo bakaka o pesa dot o pesi mais biso ba parents penza de bon o sali kaka pona ba démarche makambo nyonso en tout cas eza déjà dot mais moi c'est ngo sikoyo azape na famille na bango en tout cas baza bien baza na ba moyen na bango papa bango banda o sala et si comme vraiment il y a très bien et ko sala ki sikoyo tant ba sali makambo wana il fallait yepe moi si sikoyo akoma pe ko ke tala ka famille ya mobali na ena ki ava ya siko ake na famille ya mobali kuna kotala bango vraiment vie ezalaki ya pasi penza bande ko danga ya pasi o babengi pasi donc papa garçon o banda ya na ye na poto abosana na ye koko na bango o ya sunga ye abosana mama na ye akomaka te abengaka te bango kutu bazokama balobi vraiment biso kutu okanisaka kufa ou bien likambo nini ezwa ye tala kaka tozalaki na ndeko na poto te donc ntango kaka ye atie makolo na poto kati relation ni na famille ya tata na ye ni na famille ya mama na ye ni na koko ya sungaki ye eloko te abengaka te eloko moko te koko anga kuta koma kubela kwa shekor izwa koko donc pasi bana banoko batikala babali babotika na lupango wana pasi donc so ozoka na ndako wana ozotala ka bozo mona penza solo a pasi donc bazo respirer bazo donc solo penza ya pasi ye pe donc akomi wana azokoka kutu te donc akokoka ta komela mai na ndako yango te pla kiti kutu bapesa yo vanda ya malunga kiti eza te siko mwana mwasi yango ntango ekomi ke alingi aya tozokata kaka kokata ntango ekomi ke makambo nyonso esimbi siko ndeko mwasi ebongi aya siko na poto nde koko na ye koko ya garçon na ye koyebisa ya lobi yo avant okende na mboka wana il faut ya nga naza na masolo moko nga na kobetela yo masolo wana ke moto mosusu ayoka ngo te donc meme bana oyo ya ngai bayoka ngo te yo kende kaka koyebisa mobali na yo siko tango ya koko wana yebisa lobi omoni mama oyo mobali na yo omoni mama oyo ye wana mama na ye azalaka mwana na ngai te mais bana nanga bayebi te aza donc mwana neti ya grande sœur nanga tango aboti ye kaka boye akufi ngai na balaka na nte na juillet donc na juillet nga na mama nanga to bando boko le atanga na bali akokisaki 2 ans na mimie na kati ya libala nanga donc bana nanga babotami bakuti ye donc bayebi kutu te ke azalaka mwana nanga te yango wana soki na ndenge na teka lupango wana sikoyo bana o yanga moko ba bénéficier te menga na zwi sikoyo koko nanga na tindi ye asundola biso tokanisa kutu akufa metala ndenge yo azosala ba démarche azosala nyonso mpo okende biso tozali na biso contre yango te mais to biso toyebi ke ntango yo kokende kuna en tout cas okosunga biso amekata bengisa ta noko na ye moko ekosala vraiment bien oyoki ye pa le bien na yoki vraiment koko na ngai na tout cas so na kei na kosolola na ye
ndenge kosala peke ba démarche ndeko na biso esimbi ndeko na biso pe aye awa pe na Londres akutali pe na mobali aye kokuta pe mobali position penza ya bien nzamba abenisa ye musala donc penza aisengo penza bazovanda ye pe ntango akomi asalaki ba inane azozwa pe na ozemi te ti bazotabwa na mobali partout bazokenda ba église donc penza bolingo avandi après mokomiso aye kovandisa mobali abandi koexplike ye mobali alobi nalingaka koyoka makambo na bango te yo mitala kaka vi na yo tala ndenge nazolesa yo etalinga te makambo na bango komekaka kutu koloba ngo na ndako te alobi ezalaka te bato basungi yo bato bateki lopango ntango alobi ka bon mobali apartir ya wana mobali nandi kobeta ye nalingaka moto akapelenga bamakambo ya buzoba boye te nga natindaka bango te bateka lopango bango basalaki réunion bateki lopango mwasi wana alobi azokomprendre te alobi vraiment la danoise nazo comprendre te biso pe tovandi na nde pe na ye naboti mwana nga liboso na ye kobota mwana nga mibale ale naboti mwana nga mibale mobali akezwa so mwasi mosusu libanda kutu atiki biso na ndako akominika libanda azoloba ngaka parce que ngai sikoyo na bande kaka pardon avant kutu ya kaka tangwana ye aya kaka na donc après te koko na bango siko koko wana Kinshasa akufi donc koko wana siko tanga akufi sango siko ba parents na ye ba ye koyebisa ye parce que mama ba kebisa ba parents mwasi ba yebisa ke te koko akufi alingi batina mbongo te ba parents mwasi ba kekuna ba kekuta bana quartier bazui bamabaya bazobeta basete pona basala cercueil moko kaka ibatia koko wana pona bakene kokunda ye para mwasi balobi me oyo makambo nini balobi non ezaka boite basombi cercueil ya bien bakesomba pe libulu bakote bantsele kuna bakei bakondi na mbongo babite loko abala mwana biso tika kaka to salango me ye peka zo bango kaka bozela lobi na kotinda lobi bongo kotinda lobi koko akufi na ndako bakei na ye bamemi ye pe ni na hôpital babomba ye eloko te me akopola il fallait que le lendemain koko pe akufaki na maladie ya nzala kwa chez cordon pasi elekaki azokoka kolia bien te koko abelaki penza mwasi alobi akomika kosala makambo na mayele moko akotinda babiloko apesi alobi kaka neti soki ye atindi biloko na famille na ye mobali aza na ye normal mais soki ekomika na famille ya mobali akobeta donc alingi kutu numéro na ye te ba famille mama na ye ni baleki na ye bayeba jamais na Kinshasa kuna pe koko akufi et puis leki ne pas mwasi kaka koluka batutie na voiture ndeko ne leki ne pas mwasi akufi donc mama na ye libala pe kuna ekufa ye pe azonga na ye lisusu kaka na lopango wana koko atikaki donc il passe baleki ne mususu bakeba babima bakoma bango bashege ye awa ambiance na Londres ya kosakana te atiki kutu ndeko mwasi ake kozwa mwasi mususu obanda kosambela église moko akomini kobima na mama église balongwe na bango église bakomi na bango ake kuna aboti isuda mwasi wana après ye kobondela ndeko na biso baye susu kozonga bazongani baye kobota mwana misato aboti mwana misato ndeko na biso kaka na bambongo mobali parce que ya bandepa ya kosala sala te na bambongo ka ya mobali na bambongo bana bakangisi ndeko mwasi abengisi pe bandeko na ye bawuti pe Afrique baye pe awa na Londres diko ndeko mwasi akomo babi me ezalaka te koma kaka nga bandeko soki ozo aider famille na nga bandeko na nga baya ozo bakisa bambongo problème izate mais na famille na yo osalaka te pona nini lokola siko mobali abande pe kotikele bambongo azomona bambongo alendeko mwasi abande osala mayele azwi bambongo nyonso abana azwi bambongo pe mobali apesaka ye ateki bazali pe na babijou na ye mobali asombela ye mosusu bandoke babato na Belgique azwi ateki alobi nga mbongo oyo na osala nyonso fo ngai pe na bengisa ata mwana moko bi mwana mobali ya famille ya mobali na nga na kobomba pinda secret essentiel bango pe baya mpona babanda kosunga oyo baza na Congo ndeko mwasi azwi muto bazaka na ya bana osala bango ba démarche
ayebisi alobi naza na mbongo soko kosalanga ba démarche obengelanga bato misato baya na bato misato wana eza nini mwana moko ya noko ya mobali na ye mwana moko ya leki ya mobali na ye propre oyo abotami na mama na ye epuis mwana moko na côté ya tata na ye donc mpona équilibre ezala parce que ndeko na biso alobi nga bandeko na nga baye donc sikoyo ye lokola bafamille yango eza un peu composé azwa côté ya tata moko côté ya mama na ye mpe moko banoko parce que tala koko wana ndenge atikelaka ye maloba en tout cas mwasi wana maloba wana ekoma esalaka ye pasi na motema abengi tata wana bayokani mais abandeki kokoka siko koyebisa tata wana teke kopo oyo nazosala yango mobali na ngai yebi te tobomba secret abande parce que mobali yango azalaki mpe mwa camarade moke na mobali na ye alobi ya mosu ekobima bien te nasala yango kaka naza sire ya mosu akoloba na ye te bandeko mobali yango mpe alobaki na ye te asalaka nde nini soki azwi bato na Congo amemi bino bokenda na Afrique du Sud à partir Afrique du Sud akoti bino koto à Londres tango bakomi sikoyo na Afrique du Sud abengi mwasi abino mbongo pesaki ezozanga mwa autant kutu abengi mwasi te lokwa amoneka mwa mbongo ngo ezozanga lokwa aziko abengi mobali na ye alobi boyebi ke kopo oyo mwasi apesaki nga wana mbongo moko ya moke ezozanga ezalaki ka lokwa ba $600 boye mpona papier moko ya suka awa na Afrique du Sud mpona bato baya mobali na alobi no biso na ndako tozobengisa mutu te nga na yebi na ngai te azobengisa banani atuni ye bana ngo bazwi bango wapi bandeko na ye po bandeko na ye presque baza abio te bana ngo mususu awuti na quartier boye mususu awuti na quartier boye mususu kutu azaki fazer bake koluka ye soko otali ye penza aza penza na santé ya bien te mobali alobi na yebi bango te zongisa bango na Congo zongisa bango na Congo bakoma kutu na poto te zongisa bango ale siko mwasanga mobali alobi ok na problème eza te aye kobenga mwasi abi tala mobali na bi tala limbisanga vraiment nga na se na pesi mbongo na ngebele lobi ezangi ka 600 ngai siko 600 wana penza pour le moment naza nango penza te bongo yo siko penza kaka 600 oko sunga te oyaka na bango tango bakokoma awa na luka 600 bandeko 600 ekomi na problème mwasi wa mobali moko na serre mbongo na ye abimiseli pena mbongo na ye miso ndeko après lobi bon si c'est comme ça to pona moko na bango na kati na bango azonga yesu ko mobali wana oli azela ta mwasi yebisa yeke alingi banani baya na banani baya te ye mobali wana ye moko pona azuka mwana oyo azalaki fazer wana leki propre ya mobali na kota mama oyo abotami mama moko akamati avion azongisi na Kinshasa siko atindi mwana noko na mwana na leki na ye oyo ya kota botata alors kota botata kutu bazalaki na bango na vie ya mwa malamu bandeko na nga tango esali ndengwana ndeko mwasi baye après baye pe na Londres wa makambo na bango pe simbi nango bazali ba mineur baye kobwaka ba déclarer bango type baye bakomi kovanda ndako moko mobali wana tango kutu yesu koyo pardon avance ko ka tango likambo wana ekwei wana ke ye azobengisa bandeko mwasi aye koyebisa ye oyebi ke akanga penza biloko na ye oyo azalaki nango besoin akenda place akenda bayebi te mais entre temps mwana mwasi wana atikalaki so na zemi ya mwana 4e ti donc azokende na aéroport kokende koyamba bandeko ya mobali azalaki so na ndako te asa kimi abiloko oyo ozoyoka te na sundoli yo tikala na famille na ngai sala oyo olingi koluka ngai lisu te na bana ngo oyo boti ye naza na ntina na bango te oyebi ke abwaki na bana mwasi wana abota mobali azalaka te mobali ayaka te bana wana pe bazwe basali intégration na bango lokwa bayaki na ba âge moko ya se batangi ba anglais na bango batangi ba classe na bango donc bakomi na bazotanga bien bana na ye pe bakoli bandeko bavandaka boye bavanda na bango mokomsu bavandaka boye bamona kaka eleka nango bambula ye soki après 5 ans mwasi yango pe asala nyonso aluka mobali abenga mobali ata bengi akati ye telefone alinga koyoka te ya kota kotala bana alingi amona bana te 5 ans ekoki mwana abotama makomi na 5 ans bana obayaki pe bakokisi 5 ans na Londres amona bilongi na bango te
bango aka mokomso bo aye na voiture na ye aparke liboso bango bavande na bango ye azokalinga maki na ba 11h wana aye atoke bana ya mikolo balobi ye mama tozomona moto moko kuna lokwa papa alobi na bango abofungola atoke era kotika na ndako boye ayesi mwasi na bi bana ngo kenda kozwa wapi bango wapi bana okenda kozwa yo kaka te tala lelo 5 ans na mona kote azokipe kutu bana oyo yatikaki ya 2 ans akomi na 7 ans na oyo ya botami azokipe te ye koluka ka bana wana après 5 ans mwasi alinga tiaka monoko bakota na cuisine azwi mafuta ya moto oyo ezalaki bazokalingela maki asopela mwana mwasi wana azikisa ye koto heureusement bana wana bayeba bandi kobwakela mama epe abima na ya kima mbala moko boye bana babenga police bakalele babengi police heureusement bana bazwaki batriki la voiture na ye apesi yango police amwaka police baye bakangi ye bande wana bakomi kosamba bakateli mwana mobali wana 10 ans de prison biso basi ka nde tozala mais babandika mobali yango bandi koloba mwasi yango bato bakomi koconseiller ye iza kaka bien te aza kaka tata bana na yo kosala ndenge wana te limbisa ye kaka mais moto yango penza ekotaki mpenza makasi te bafuta yango penza ezwaki mpenza moto mpenza makasi te mais abimaki bimia bambuma mai mais quand même etika ye tache te donc chance na ye nde yango wana tika kaka bamamba bapaster bakoti makambo yango botika kaka yake bete bapaster babite yo kaka mawa nzamba lobi tolimbisa nzamba lobi tolimbisa ndeko mwasi ake na justice alobi yo te na retire kaka plainte yango vraiment na limbisi ye kaka boye na boye bango mpe loi eza loi soki yo retire plainte aussi longtemps bomi yo te po asoka bomaki ye moto aretire plainte aza te wana mpenza kokota mpenza prison na yo mais lokwa yo moko ozorespire bazobeta yo bakosala nyonso yo boboto eleki police aretire plainte mais bapesaki ye vraiment ye bapesi ye quartier donc balobi quartier wana yo konyataka makolo na yo jamais soki bamoni yo ka na quartier wana kombo na yo bakokanga yo ndeko mobali akenda kosala baambiance na ye abande kosala mosala kitoko mbongo kitoko après sikoyo 10 ans nde sikoyo mi période siko tokomi oyo donc ba période siko tokomi ndeko mobali azwi basi wana oyo azalaki na bango nyonso baboyaki na bango ye soki problème ni baboyi ye ake kozwa chambre abandi kofutela chambre kuna parce que akomi nini kobela ndeko mobali akomi kobela maladi ndeko mobali azobela maladie wana eza ba maladie rare na monde soki bato babela kango donc eza rare eza ba neti ba maladie génétique boko boye eza vraiment rare donc rare penza bakisi soin nango pe ba traitement nango pe ezalaka nango te donc omona ka lobi ko nyokwa makonya msoso ka mikuwa pasi zoto pasi donc titi ba pesa bango ka bakisi ka ya ba douleur donc ezalaka nango na kisi te. Donc ils ont vraiment passé balobi la musuku dans les États-Unis mo boye bakendaka basoigna kango ndeko mobali maladi o yakezwa maladi wana mandeko makamna na oye sabino eza awa na kati ya Londres mbala moko ndeko mobali esali bongo kobela ya komokota ba hôpital kokota kobime donc ba camarades kaka bazo soutenir ye mo muke type ba camarades balembi na bango ti sikoyo abeli yango oto okende 4 ans 4e année yango azobela maladi wana bale sikoyo akomi na phase terminale oyo ezaka sikoyo ko bake kotia na ba place mo babenga ngo so ba hospice. Bon moi je sais que je ne sais pas son a prononcé bien mais na danois balobaka hospice na français na yebi na ngate bake kotia kuna eza bato bavandaka kuna donc ozozela kaka liwa quoi siko basungaka bango ezaka mingi bato ba cancer donc bato kaka su mingi vraiment ezaka bato ba cancer bato ezaki okomi na stade moko final o ezaki ovandika kuna ozozela liwa na yo moko tu bapesa bango ba shoyaka bango mo balambela bango babilo moko bien pona bayebi te kalate olingi okufa ndeko na biso akota kuna ndeto oloba boye ye aza kuna na kati hôpital wana kuna na kati hôpital wana bato bakenda kotala ba camarade babaya na bango babosana ye
donc aya batalaka na bango ye te basi oyo ya bota na bango batalaka ye te donc mwana moko te oyo ya na bano abotaka liboso na mwasi oyo abengi na wana moto akenda kotala ye kuna aza pe te mwasi oyo mpe abengi alobi bango mpe bayebaki na bango pe te ke ye azalaka kuna bayebi na bango pe te malgré kutu normalement bango na ye badivorsa na bango pe te na niveau ya l'état yebi kaka baza mwasi na mobali mais abimaka na ye aketi adresse ne libanda ezaka lokwa baza na séparation mais l'état pe abenga pe ye te ayebise ke te mobali na koma awa boye na boye aloba pe te sikoyo ndenge eza wana mwana na bango na kati ya ndako donc leki na ye oyo ya mwasi oyo ayaki oyo abotami ne tata moko ye asali classe ya médecin infirmière te mais médecin akoma pena docteur sikoyo bakomi na efale asala stage na ye voilà ntango osala stage na ye omoni bakendaka partout sikoyo batindi ye kaka na hospice wana epai nani papa wana azali batindi ye kuna ye pe ayebi na ye te fale sikoyo akende kocheke baka wana bato oyo boyebika nde bastage na bango ezalaka bamemaka bango partout sikoyo eza na premier niveau deuxième niveau troisième niveau ye sikoyo bango batia na troisième niveau mpona kuna na troisième niveau eza bato oyo donc batia bango bazoloba te kakufa lelo me lobi mais tellement banyokwa makaka mo bazolela bazoganga donc moye mpe bazongiso na ndako eza te kwa so mpe bovani na moto abongo na ndako bokokoka mpe kolia te bonozaka na pasi parce que balelaka kaka bayokaka kaka pasi mo bazoyoka lokwa bazozika mo bazoyoka lokwa miku ezobukana mo bazoyoka soki ndenge nini bazala donc moye te soka bakokomi lela eleki donc bazoyoka bakisi bapesi yo donc omeli bandeko na yango wana to bongo la mitema nzambe botala kaka lifelo pe ko zaka na se kwa bongo eza ngoka bajaka lokoza lifelo ti sikoyo papa na biso azalaka kuna nde to sola lelo bo azalaka kuna donc soki pe pasteur bakolanda nga oya awa ya Londres bato mitema malamu bokolanda congolais ya malamu bokoko benga to kobenga mama na biso akopesa bino adresse et ozala pe bien bato congolais boke kotala ye andeko na biso azaka na 52 ans donc année oyo akokokisa 53 ans donc azana ye nanu donc maladie yango ebandaki etango azalaki déjà na quarantaine parce que oyo balobi soki 4e année azobela sikoyo mwana wana leki na ye mais lokola bamesanaka na mama babengi so babengaka ye kaka mama donc ye sikoyo babengaka papa wana babengaka ye kaka papa parce que bayaka awa ezaka mais bavanda na ye te tant il y a commis à ça premier jour premier niveau deuxième jour puis premier niveau troisième jour à na troisième niveau quatrième jour sikoyo à kende coucou boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bakena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele
qui na deuxième niveau siko 5e na 6e jour pour na faire ça ka une semaine siko 5e jour amati siko yo na niveau oyo siko yo papa na ye azalaki ye pe siko yo le ba ya awa baza na kombo moko pe na papa wana alati pe macaron na ye awa pe ba docteur kombo na ye pe kombo papa wana ye bazo sikoyo ndelima bela abeba nde ayinda akonda azoya ayebaki ye pete akomi kaka azolandaka bakawana bazaki soki 4-5 lit na chambre moko monene boye sikoyo ntango akomi sikoyo epai ya tata wana tata kosiko mandefu manzaka ekoma milai donc baprenaka na bango mpenza bango lisusu te mpo ndenge basajitaka wana bainfirmière mpenza bakipaka na bango mpenza bango te bakosa mpe une semaine basukola bango te suki mpenza alobi akuti suki ebele ebandoko maka lokola ela danoise oyo barasta donc mandefu manzaka milai donc bakipaka na bango mpenza bango te ye sikoyo ntango ye ntango akomi azoyeba ye te parce que bavandaki na ye te atali boye amoni me mobali oyo aza kombo moko na papa topesaka neti kombo neti Albert Makiese alobi me kombo ya Albert Makiese oyo kombo na biso ngai pe Makiese papa pe Albert Makiese oyo kokozala papa te oui biki atali ye mobali yango pe azotala ye batali ye mobali yango pa yebi ye te eza pete ki akomaki zengi te ayokaka bapasi me mayele na mutu ezali makanisi pe ezali mbala moko asali ndenge wana azongi na biro na bango esali ye ndo makila nzoto epanzani mpenza ake alongoli macaron akitisi yango na mesa aye komata lisusu atuni ye papa oza bien alobi moi ça va mais nazoka posa kosukola esali mwa mikolo ebele nasukolaka te naoki posa kosukola wana bazoswa na anglais après ebisi ebungu batieli yo biloko ndenge ozokolia te alobi naliaka nanga su te nakoka nazaka na boye ezoka nzambe abenganga nakufa na nga parce que nata nazolia pourquoi so nazolia nazobatela mikolo so ekokoma so ebele vomie kutu naliaka te nakufa na nga alobi non mais il faut kakolia bino babiloko yango mpe malili ekomi déjà malili abi problème eza te nga nazwi babiloko oyo naoka epesa yango bainfirmière bachauffe ngai nazosokola yo mwana mwasi leki aza kuma leki na ye babotami tata moko ye azoyeba ye pete azwi ye wana atie ala bendi bakiti oyo bavandisa parce que atambolaka lisu te atie na bakiti na bango bachaise wana pa ake na ye alongola bilamba me alongolaki sous-vêtement te alobi akomona mutakala ya papa na ye te asokoli ye azwi coupe ongle bazala na babiloko na bango na batiroir akati ye manzaka azwi mpenza tondeuse ye moko arase ye kovo alobi mama longolaka nyonso merci longola mpona nayebi so te mokolo nini bakosala nga boye mama papa ngo akomolela mama mwana moke boye atuni oza na age nini abi naza na 25 ans alobi nzambe ozosisa bien natikaki kaka na 2 ans nasisa nakoma médecin généraliste papa nga bi oza motema monene boye vraiment nzambe katie mandefu nyonso banzaka basuki kovo asukoli ye ntango sukoyo aye kobenga sukoyo infirmière alobi kende kosilisa ye ozwa ye osokola ye na se ya mibali ochange ye sous-vêtement ebongo nga nazoya kocontinue entre temps nake sikoyo mpe azwi mpe bapatient mosusu bazalaki wana mpona kosala injustice te azwi mpe bango akipekipe bango mpe kaka na mwa mbangu ale papa wana ntango baye kozongisa ye ale bavandisi ye bainstale ye alobi merci vraiment nasukola boye kala alobi kala nakoyebisa ata 2 ans nasuba pambusaka nga kaka pum mai boye nasokola boye vraiment alobi ayebisa naza vraiment besoin nakufa obakiseli nga so espoir à vie azwi biloko wana chauffe akatikateli ye abandi koleisa ye moko papa ngo azolia esila bi mama mwana mote oyo nazokomprendre te ozwi tana mobimba balingano bayaka basalaka 5 minutes 6 minutes badocteur bake na bango batika soka na bainfirmier mpe bazalaka wate tozogaga
alobi ti kutu avandaki wana baninga mosusu bazoganga bapasi ye kutu ayoki mwa bien abi banda oyawa nayokaka lokwa bazotumbanga moto neti nazozika na kati ya nzoto. Après ntango esili wana premier jour wana alobi pe na tatango eloko moko te oyo nga nazosanti ke oza papa na nga alobi eloko te. Tango apratiki ye ake pe na ndako ayebisi pe mama na bango te mama abengi nga mwana wana akangi ka motema alali lobi nango so ifale ka travailler ka côté na bango ake pa soigner bato mosusu nda ye pe pa na ye ba solo le abi papa nga le mukona nga suka nazokela nga biku papa nga bandi kolela bi nzambe vraiment pambola yo bisika nyonso kokende ozala malamu ozala docteur malamu abandika kopesa ba conseil ko pambola ye ti na suka ayebisi ye ke ngai nazoye alobi papa pesaka nanu vi na yo mwasi na baza wapi bana yo bota baza banani parce que quand même bakoko tika yo boye te après ndolo bati eza penda foti na bango te bon na boti moi partout mais mwasi onga na bala na dot na bengisa na poto azali mwasi kombo tel tolo bakalokola Suzana bazali mama Suzana alobi mwasi no mama Suzana oh mama Suzana bongo na mama Suzana boboti bana combien to boti bana 4 mi balé ya suka penza sante batina ye baka bango te na yebi pe bakombo na bango te mais ya suka bon avant dernier nazo ebape nazo se rappeler su kombo te mais mi balé wana ya mwasi na mobali apesi bakombo alobi bon abi bongo mtozana bana na yo bakola boye bana mayele bana bazotanga pe na asi bazotanga pe bien sikoyo pona nini yo ekomi bwala bien mande ko banga oza mwana muke eza histoire mulayi omonika biso ba papa mwa bakizunguzungu kaka me mama wana te na yebi numéro ya téléphone na ete na yebi me balongwa te bazaka na lupangu wana alobi oyebi adresse alobi ya abi komela nga adresse akomeli ye mobile nga komi adresse a mama na papier abi ok abi vraiment soko ke kuna yebisa eke alimbisa ngai aya kata kotala nga alambela nga babiloko ndenga alambaka babiloko balambaka eza bien te mwasi wana alingaka nga abandaka kosokola nga abanda kosoigner nga balobi mama alobi mama nga na banda ngai mobile na sokolaka mobile ngabi ya solo wana atuninga yo ngabi mama na kokoni kata mukonga bi te mama nga pa na zoka msusu na tie mai na bassin na cheki ba savon na niki pe na mobali na ngai mais mobali oya salanga na yebite ka pona likola famille na ye ndenge sali bongo suko mwana wana yeko yebise vérité abi papa nga naza mwana na yo abi abi naza mwana na yo tovanda ndako mona mama Suzana nga naza leki na yo ba oyo mama Suzana bengisaka antuka bi eza ngai nga leki no ina bota bina yo monda tamo papa na biso ne tia kufa piquer ka crise mkolango loko ba tiaka pe bango ba pareil na nzoto ya ba tension alobi penya mwana na bim ayezo sa mama ni pareil penya tension komi komata kiki yekuta alobi lelo penza alleluya kaka amen alobi abanja aleli akangi ye na nzoto bo abi papa ngo akomi makasi akangi ye na bilamba ba docteur azolela leli azoko kasuko loba te ba patient wana ba maladi mususu na pe bazoganga ba pasi na bango ba infirmière ba yele ba yoki azo ba kantika rande ba yaka wana groupe na mo pe balobi ba kanga bango neti ba kraka boy pona ba kraka penza ba singa pona mususu ba so sa jité passer le ki mona mutazo sauter alinga lungola ba singa mo donc kutu mo batika bango ka libre ale sala ka oyo ko sala kaka soko keneka amen bande konanga eza pasi moi na pesa ko tu conseil ezate parce que lisolongo ezaki tellement mulai bino boko chaka ba commentaire ndenge zaona suko aye ko tika mwana na lele abi kende yebisa mama aya kotala ngai naza makamna loba nae mwana na tango aye na ndako akomi amonika mama ne ya bandi kolela mama na yepa bandolo ya bilika bonini alobi mama na vanda kana bango soki muta yebisi oteke baza baleke mobali nanga na mwana noko na ye okondima te
et puis ne bazalaka na basala moi ba job na bango ba congé mbongo na bango na boyaka kolia na isaka bango bo tindela ngo ba parents na bino yo tindela ba no kwa mobali yo tinda mama bana ebite na mukilo basala ka bolamu ndenge ni bande konanga na tambwa na mukilo ni basi ya boye baza mingi te bandeko bandi kolela ay ko bisaye a expliquer ma maman alubi solo aza wapi to kende na ke kotala ye bana na ye moko propre o 4 ya bota ba telemi mama bango ba bi nini yo kende wapi yo kende kotala nani papa oya bwakelo mafuta na elongi papa oya sundola biso amonaka biso te enka toliaka te toyebi ete yo biso tozaka tokonsolaka yo lelaka tokopamso mai na miso yo ke kotala mobali wana soki obimi oke kotala mobali wana biso tolongwe tosi tokoli tokomi na ba 25 ans ba 24 ans toeboyaka kobima pona tolingaka un jour to mona yo ozwi mobali oya yo okomi na esengo sima biso totiki yo tozwi ba université musika te kaka wana Londres toboyi nde baninga bakendaka o bake kote boye bake boye te pona to encadre yo yo siko yo loba nini okokende te na ye mwana mwasi yango mbala moko abombi leka bandolo babongo aboyi ayebisi ekutu mpe na adresse yango te place ni mobali yango azali mais eza nango facile à kokine pe ko benga même na police même na ba hôpital musu ba ko na ba pe ko découvrir ye to comment na ba ordinateur mais à lobby la danoise on a ba ki na benga yo sikoyo bana ba boy donc na kenda ka to kenda pété siko na yebi pété mais na ndimite ke akufi parce que soka akufi parce que yesko moi ça a kende ki na direction na bango a pesi ba numéro de téléphone na ye tout a lobi ke oyoyo papa dangai mais mukolobo mona ke o problème akufi bien nini bozanga ko benga te ba cheki penda numéro de téléphone ya leki na mwasi na administration wana mais jusqu'à leki ngo pe miko akenda kana pe lisute donc ndeto lo baboye et c'est comme ba 2 mois akenda kate tuko to yebite so papa osuki pe kodi so pe manzaka ndenge nini soki pe ndenge nini moto akenda kana ye lisusu te mama ngo pa lobi ye azoyo ke la pe bana na ye parce que des papa ngo abwaka kaye ba pasi nyoso mona donc ba pasi mususu kutu bande konanga na lobité na ko beta pe abanda ko beta pona ka soki ezaka donc soki ka likambo famille mobali ebimi eza problème bande konanga yango nanga na yeli boso na bino omoni kande bato babengaka na za vraiment bande konanga na komi na busy ya kosakana te bato bazo benga ebele pona sujet to koti nango to ezo vraiment bato baza vraiment na besoin bato penza baza na besoin babala ba mama bazo benga ebele nde yango na koloba na lobi yo ndeko mwasi tozo talanga ozwi chance mobali ya utaka afungoli ndako akoti pesa ye respect batela libala na yo libala pona kozwa ngo ta eza pasi bande kona biso ba mususu komona bakoya tiko ndima mibali o eza ba choix na bango te à la fin bandimi na bango kaka parce que ni kotola bande kona ngeza pasi yango na bande ko soko zwi mobali nao mobali ya mukolo mobali ya mwana mukena ya mukolo azalaka te mobali aza mobali bande kona ngai tukomi na biso ko chiter tukomi pena ko chiter yango soko na opesa ba conseil na concernant mobali concernant makamba mibali bazo sala bande konanga ya boye papa na biso tozonga no lisolo wana avant to kende na live together papa na biso oyo azonyo kwa ma oyo lelo bana na yeba komi bien bazo tanga ba classe ba ba 6 bazo sala baza bien siko papa ya boye tango bazo mona ye pa bato bogo ya koloba lobi ke bana na yeba bwaki ye parce que bana oyo ya botaki na mwasi liboso ya utaki ne France lelo ba bali pe parce que yaka poto mona mukie na tango kaka 18 19 ans yaka ba 23 ans boy déjà ba 24 ans ya bandaka déjà ko bota na mwasi o wana mususu ba yaka na yeba utaka na France ba yaka a bana wana lelo yaza na 53 ans donc bana bakoli metala lelo bana wana basi wana ba mona na rate
parce que mwana mwasi wana kenda tuna balobi ye aza donc parmi ya bato bazanga bato donc ni bacamarade ni bapaster ni banani bakena bango kotala ete parce que place azalaka liboso avant baya koptia ye kuna kamwa quelque bato bakabanda bayaka kotala me mapapa ba 4 ans na hôpital nani yango ya soko kotala openza fo ezala ndeko na yo fo ezala mwasi na yo fo ezala penza yo kanzi camarade akoya lelo akoya lobi abandine kobaye obepe lobi alongwe ne Londres comme na ye na Manchester akuta akazwaka ka transport kuna yaka kotala yango bandeko nanga to soigner ba famille to soigner ba papa bo soigner ba maman vraiment bandeko nanga ba bandaka pe kosambela église penza so na tenge bino kombo église a monene mais tolingi kaka tozala anonyme oyo ndako benga ta mususu alingi ke azwa numéro pona akene kotala papa wana bon je ne sais pas soki ils appellent point d'interrogation parce que soki la grande fille a kondima et osala bien parce que ngai pena na seka ki maman na habité solo na bana bien yoza mama bana bakoki kozala ka likolo na bisote tango yo lingo oza touché oyebi ke so po yaka na poto ezaki na nzela ya papa wana to boite na mabena ye talie parce que malade azobela ekomika nzambe ezate ba médecin ba koka kosoigner ngote donc soki lelo atalobi akufi bok akufa na kimia ezala ke ozala coupable te malgré to boite oza coupable te mais aussi longtemps pour découvrir rien na modèle wana en tout cas soki bosali yango te et ozala bien te wana ndenga na ibsaki epi na ibsaki soki pendo zo tenir que OK otala ye ozana mutu OK tala ete obi olingo ke tala na mutu oyo parce que ngana za na millier à village naza ni mobali na yo ni yo naza nga oyo kaka toyaka na mokili ka kwa to la msa conscience to sunga benga ngai so pe naza na temps na OK kotika yo donc isko mama na biso faut négocier na bana yangwana bino bopesa conseil ba papa tango bozo ke osala ki mobulu na bino ko bimaka ko lingaka basi lokola bambua o changer awa yebaka ko kansate bino ba papa bokansaka boko koma na santa nonata yozo mona kaka etango na koma na partir ba 65 ans nde na rozwa stabilité na rozwa mwasi moko boye yango nde na kovanda na ye pona na kufa tina kende nzoka nde oyebi teta ndeko na biso na ba 47 ans soki ba 47 à 48 ans malade kangaye ya makasi parce que lobi na biso to yebite après yangwana bozo mona er moko bako benga balobi o papa oyo bana babwaka ye balinga raite mais est-ce que yo papa ozalaka wana tangu bana bazo luka yo tangu bana bazaki na besoin OK kotika bango na football OK nde kotika bango da mususu bakende koyoka ba instrument est-ce que yo ozalaka te osepelaka olanda ba ambiance ya basi mususu ale lelo bana bakomi ba footballer bakomi soki banani ale lero bana bakokipe mama na bango ale bino batu bokomi oloba mama wana asala nyonso pona bana bayina botala skoka oyo mama oyo alobelo na bana te mais bana baotalaka ba acte ba boyi na bango bandeko nanga vraiment eza pasi ngai na komi nanga ko chiter bandeko nanga vraiment boye belé bokomisa na love together et kozala bien bandeko nanga bo batela mabala oza na chance libala na obatela moi discussion moke yeba ko solola kolala kana kanda te parce que bandeko nanga libala pasi eleki kutuko ko bengani ko tuta pondu balobani ou bien eleki ko tonga ba maçon de ba mona pasi wana eleki yango na ki pasi ko zwa libala eza pasi bon bande ko ngai nazozela ba commentaire na bino conseil nini boko pesa maman et puis conseil nini boko pesa bana boni na pe bo pesa pe bana conseil bo pesa pe maman conseil bo pesa pe ba papa kaka ya mokili mobimba o basala ba bêtise bo pesa bango pe ba conseil boyeba ke lobi na bango eza ya nzambe donc oya tamboli ba na buzoba akobuka pe buzoba soko okona ki mobulu okobuka pe mobulu vraiment botika la malamu na lingi bino mingi vraiment ka bino mo boyebi kande to melaka na biso na se ya sule baoba et ça la katokos na ndinga mukete boye ebele mibali ya bien bazali basi pe ya malamu bazali lelo naza na tante na lobi moi mingi moyena pesa ba âge ezate me yo benga kaka toko solola na ndenga takas vraiment botika la malamu ba oyanga ba oyo balingaka la danoise ba love
bisika bizu bino bye bye.